nayebi ke na miniti oyo bao babundisaka vi nanga baobanga asali video alingi aloba wina aloba bosabone boyokaka verité pa nanga justice ya solo ezala nzambe epuis soki oza na nzambe ata bamemi yo na justice tant ke ozoloba verité justice ya lolo elongaka ekoma mutu na bato na ye soki oza mutu ya kote oyo oza na droit ya kokatisa kote oyo te so oza ya kote ya droite oza na droit ya kokatisa kote ya gauche te bien aimé ezoboma bato ebele bana nzambe nyonso shalom de partout ici ka bozwami naza na esengo parce que nzambe na biso aza na bomoi. Abonnez-vous massivement. Bosabone kaka parce que awande esika vérité ezali, awande esika matière ezali. En tout cas, abonnez-vous massivement et vous serez jamais dessus. Feza TV officiel ne makambu. Bien-aimé, tozalaki na mwa matanga, ekiti, ezongi. Nini tolali tolamuki boye ndeko na biso Richard Mukoko atiki biso. En tout cas, esali pasi pe mawa. Tokolobelela réalité, tosala analyse. Tolobelela réalité oyo nini ezo se passer na kati ya mboka ya batu ya maboke kuna. Pourquoi comportement wana? Qu'est-ce qui se passe na ba comédien? Vu ya ba comédien eza ndenge nini? Tokolobelela ngo awa na Feza TV officiel. Bandeko nakoki kopesa conseil moko na bana nzambe pe na yo moto ozolanda nga. Ko changer opinion na ote pona bitumba ya destin ya vie. Ko changer vérité na yo te pona secousse ya bato ya mokili. Bien-aimé, na oyebisa yo, gardez vérité na yo ya nde mopanga. La vérité c'est la victoire. Banguna bakoki kosangana 4 milliards de personnes contre yo mutu moko. Mais eloko ekoyisaka bango eza nini vérité. La vérité c'est l'assurance de la vie éternelle. La vérité c'est la lumière. Nayebisaka même bandeko nanga kuna na TikTok. Tempête échanger langage na yo te. Tempête ya banguna échanger langage na yo te bien-aimé. Tellement na kati ya vérité na yo yango nde réussite. Bango bakoki koya toza na mbongo tokosukisa totie ba moyen mais kaka ndenge oza na vérité osimbi Jésus Christ de Nazareth bakokwea malgré misolo na bango bakokwea malgré ba titre na bango. Pourquoi? Bango bazotambola batie mbongo batie na mensonge. La vérité c'est Jésus Christ de Nazareth. Kobanga keloko te yo moto ozolanda nga kobanga banguna no te. Ata basali effort basangani babotami lokwa bandakala kobanga te. Yo telema kaka na kati ya vérité. Parce que vérité yango nde e mopanga ya balongi. Vérité yango nde lumière. Mensonge elongisaka mutu te. Oh, ndenge zana nga vraiment nde na boye kitambala na nga jusqu'à la mort. Na kolongola te po bango balobi mama kitambala na nga jusqu'à la mort. Na ozaka na foulard na nga na mutu. Mumeli diamba tant que ye moko se sentir te ki altika diamba aotika diamba te. Mumeli masanga atozo pekise tika kwiti aotika kwiti te. Kande na kanga mutu na nga boye jusqu'à la mort. Eza na batu mosusu akoma mutu ya foulard kasi yo pe kanga foulard total. Omona nde obimi lokwa mwasi akufeli mobali aosala matanga 40 jours. Nga elongi na nga esimba na foulard. Tellement que je suis jolie. Nzamba kelanga belle. Na forçaka te. Na tiaka ba make-up te. Naza esclave ya ba beauté te. Je suis libre comme l'heure. Na sepela na oyo nzamba pesanga. Na forçaka ba beauté belé te. Je suis comme ça et je resterai toujours comme ça. Bato ebele lelo bakoma ba esclave.
Pour akende feti, il faut dépenser au moins $50, $80 pour anini apparaître à bimelonga feti. Mais biso nzamba sala biso délivrance. Na mindima ndenge nzamba kelanga. Je suis naza ressemblance à Jésus-Christ. Nzamba kelanga na kabelo te, nzamba kelanga na basili te, nzamba kelanga na manzaka te. Nzamba kelanga boye naturellement. Et na rotika la naturel. Yo mutozo mona ke eza malamu pona yo kosala biloko wana eza ya yo. Eza ya yo. Nga na rechange opinion na nga te pona batu. Non, na vision en vie na nga, na déterminé na oyo nga na ebi nazo luka. Naza déterminé na rotala chemin na nga. Nazo kende wapi, nazo linga nazala nani, nazo linga nasala nini. Alors yo muto ochangeaka opinion na yo pona bilobela ya batu. Batu babandi ko lapide na ba maloba na bango a mensonge. O changer, tant pis. Femme forte, eza oya tikalaka toujours na opinion na ye. Alors vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous édifier de la part de Dieu. Mokili oyo etondi makambo ya mabe, mokili oyo etondi na batu ya mensonge, etondi na batu oyo baya batondi sami na mitema ya mabe. Alors soki osimbami na Nzambe te, eza pasi. Bien-aimé, pesa bomoi na yo epa Yesu. Biso lokwa toyebi ke tosimbama na Nzambe, tobangaka lisusu eloko te. Banguna bakoki kotelema lokwa bafourmi bamoni secret. Tant que nayebi ke Nzamba simba bomoi na nga, na obange lote. Tant que oyebi ke oza na prophétie ya vie na yo, na obange lote. Talela Nzambe, yo simbaka Nzambe, basanga na baya, yo simbaka Nzambe. Le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Banguna bayaka na mensonge, raison, bisonde, mais yo simbika vérité. Place banguna balingaki ozala au comité, basuki na nzela, ba projet na bango ekwei na mai. Pourquoi? Vérité, y a un monde de lumière. Quand tu marches dans la vérité, nayebi ke na minute yo bao babundisaka vi na nga baobanga asali video alingi aloba wi na loba. Alors bo s'abonner boyokaka vérité pa na nga. Justice asolo ezala Nzambe. Et puis soki oza na Nzambe ata bamemi yo na justice, tant que ozoloba vérité, justice alo lelongaka. Bien aimé, yo muto ozolanda nga de partout, kobanga te tant que oyebi ki wana Nzambe. Kolinga te osimba Nzambe na moment ya difficulté, biso na pasi na bisengo tozala na Nzambe. Nazwa te Nzambe na nga aza. Eyinda te nayebi ke Nzambe azali. Bakoki ofunda yo bakoseli yo makambu. Mais omoni ke loko bafundeli yo, il n'a pas match. Eza te. Bakite yo mbala mo babino tomoni lote. Don dossier vide. À cause de la vérité. Vi nanga eza témoignage bien aimé. Vi nanga eza litatoli. Alors lokwa vi nanga eza litatoli, il faut na fortifier yo muto olandanga, yo muto sabona na page nanga. Kobanga tempête ya banguna te. Bakoki komontele yo basali ba video ba monter mensonge pona yo. Oyo yebi mutu na makolo te ni dada ni de Eve. Mais soko komi liboso, obandi ofungola munoko, obandi ko s'exprimer, ozobimisa ba éclat ya vérité, ozobimisa ba pierre pure ya vérité, ozobimisa ba diamant ya vérité na munoko na yo. Na batu ba corrompre ki mbongo, au monde va changer langage. Bien-aimé, Dieu merveilleux.
Nzamba za malamu. Oh, il est tout pour moi, oh. Jésus, il est tout pour moi, oh. Oh, il est tout pour moi, oh. Ah, il est tout pour moi, oh. Oh, alléluia. Bien-aimé, Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour toi. Bakoki osala likopa babandi komontele yo babandi komonte mais tant que oza na vérité yango nde mopanga esika banguna balingaki yo ozala te nzambe akatelaka banguna corner bakanga ye akokende esimbi te mpo nzambe na nga aza nga abetela nzambe tolo. Bien-aimé, j'ai un parcours avec Dieu. Alors yo muto olanda nga bakosela yo makambo bamontela yo pieuse kobanga te. Eloko moko nakopesa comme conseil, marche dans la vérité. Marche dans la crainte de Dieu. Loi ya libote koki koteleme se présenter na destin ya vie na yo. Mais tant que tu marches dans la crainte de Dieu, ekokweya. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Kolinga mobali ya batu te. Yo za mobali, kolinga mwasi ya batu na makasi te. Koyiba eloko ya mutu te. Kokosela mutu makambu te. Kolinga konuire vie ya mutu te. Kotambola na kati ya impudicité te. Kotambola na kati ya bavortement te. Tambola na kati ya kobanga nzambe. Omonaki ata banguna no baonguluma lokwa bankosi baokoka te. Pourquoi tu marches dans la vérité et la crainte de Dieu? Bien-aimé, il faut kobanga nzambe. Merci beaucoup. Beau s'abonner. Dans la parenthèse, il y a témoignage. Et c'est pas ça qui n'est ni batobele babenginga mafa bakangio namoni ba publier bakangio bozala kimia bo s'abonner dimanche na rozala en live na TikTok. Je vais m'exprimer comme il faut parce que nga na kosa ratenga nyoso na loba reza vérité. Parce que je marche, je parle dans la révélation. Nga na loba na kati ya révélation. Nga masonja bangune lengi sangati. Voilà. Tozala matanga ndeko na biso Richard Mokoko kwa utuko kutika biso. Richard Mokoko akufi epesi pasi toyoki batu kotoyo Bellevue mutu apesaki suspension toyoki kotoyo babotolaki ye ekomaki ezongaki eloko moko nakoki oloba. Théâtre na biso ebeba. Ba polémique ebebisi musala ya théâtre bien aimé. Eloko loi ya liboso na kati ya vie, aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Deuxième loi ya Bible, amour du prochain. Mais tozomona lelo bato bazolinga biloko tokuti na kati ya mokili makasi koleka nzambe. Mais c'est sincère condoléances à Richard. Je me souviens, et ça là 2016, 2017, tozalaka na 3 ans d'or. Touta matanga mamboy. Namoni Richard Mokoko na approché Richard Mokoko. Na bisi mon frère Richard, oyebi ke yo zaka na pela osalela nzambe. Richard Mokoko alobi oui basi ba ebisanga ngo. Nazara messager ya lelo te na messager ya kalanga. Aebisi nga boye. Alobi ma sœur, kosalela nzambe za pasi. Omona nzambe apesi yo message pona mutu. Ok, yebisa mutu wana message de la part de Dieu, des fois ba fingio, des fois ilukelo ba problème. Omona nzambe azolamusa yo. O intercéder pona mutu alali na epongi na kimia. Wana Richard Mokoko mutu ayebisanga. Ngabisi mon frère, eza bongo, mais o eza important ko obéir kaka koto sa mission. Alobi mama planète nga na boya nga na osalela nga nzambe te. Asengi komanda nkoi. Abine kutolobi boy pesinga soka pesanga nkoi. Et na sekaki to sekaki na frère Richard Mokoko.
Bien aimé, il faut olinga nzambe koleka nyonso. Lelo Richard akufi, eza interpellation ya yo na nga. Liwa ya mutu nyonso ezalaka interpellation ya koloba ke tour na yo pe kokoma me bongisa nzela. Na se ya moyo oyo tokolia tokomela tokoseka me nzoto oyo ezaka na dele. Nzoto oyo kosuka na mabele me molimo na biso pe âme na biso il faut kosala continuité na monde des esprits. Lelo Richard akei polémique na mutu nyonso chroniqueuse nyonso chroni mama chroni papa mutu nyonso azo gaspiller soi na ye mpona oloba mpona Richard. Est-ce que yo obongami? Lelo yo oza awa ozosala mabe ozosala baninga mabe me yebaki liwa ezali. Mutu nyonso soki akufi akendaka na CD na ye nde tovilvaka awa na se ya moi bafilmaka biso tongo midi pokwa. Soki kaka okufi okokota na CD na yo wana nde kojustifie ekopesa place na monde des esprits selon misala na yo selon comportement na yo oyo ozovivre yango na si ya moi oyo. CD na yo ezali oza na misala ya malamu ubie oza na misala ya mabe ekojustifie yo kuna. CD ya filme na yo nde ekopesa yo place na lieu de repos ou bien na lieu de trauma. Yo sikoyo ba filme nini ozo tourner na si ya moi oyo. Richard Mukoko akufi c'est bien. Tanae ekoki akei. Mais yo muto tikali. Leçon nini ozwi pona vie. Na ndenge frère na biso akufi atiki biso Richard. Lelo théâtre koma ba polémique. Batu musu bazoloba ke Richard akufi na souci oui. Nga ba suspendanga nga na groupe sans souci na kokaka te. Tellement que nazaka na souci ya musala na ngai pe na linga musala na nga makasi. Tant au président Poudre aye kopesa nga suspension bien aimé na lala te à l'époque. Et ça la kapasi moko comme tu n'as pas l'idée. Na yo kaka souci makasi. Et lelo eyebanaki nango ke Richard Mukoko azalaka mingi na Belleville. Tango epa Belleville esalika neti te. Il fallait yo ka choc wana a raisonner belé ki akosuka wapi. Bango musala na bango koma théâtre. Vi na bango eza film. Moi $100 wana ekotaka, moi $150 wana et permettre à survivre. Mais tant ou suspension yé ou bien moi mes attentes yé amitali na osuka wapi. Et loko pe amabe koma na théâtre. Lokola yebanaki ki atuwa mingi na Belard. Ayebi ke famille libota e abakuki ba ozwa ete. Théâtre koma mutu na batu na ye. So koza mutu ya kote oyo, oza na droit ya okatisa kote oyo te. So oza ya kote ya droite, oza na droit ya okatisa kote ya gauche te. Bien aimé, ezo boma batu ebele. Théâtre koma ka les abakouk na famille libota. So koza kote ya Sila, oza na droit ya okatisa pa Belleville te. So koza kote ya Belleville, oza na droit kote ya okatisa kote ya Sila te. Musale kufi, musale baby. Polémique ezaki ya ba musicien ekoti na kati ya monde ya théâtre ebomi musala ya théâtre. Bato bakoma mutu na clique. Sko Richard père de famille afuta andaku mai courant kolia moi moto ezaka 4000 3000 tango moi memba mes attentes ekoti kuna pa bela moi bakisongi bato musu bachaka ba créer moi likambo moko ayebi te bakati na ceinture. Raisonnement na souci et bomier. C'est pour cela nazobeta sete to simbi sa vie na biso epa nzambe. S'abonner na vie à Jésus-Christ de Nazareth. Po ata mokili mobimbe bwaki yo. Oyebi ke nzambe
Jésus-Christ de Nazareth azali. Théâtre tambola na mwa bakisongi eza eloko ya banda kala mais lelo ekoma makasi. Soki yo nde osimbaka écriture bakobanda kotia leader mal à l'aise mpo kaka alongolo na écriture mutu mosusu azwa poste wana. Lelo eloko bomi Richard eza souci. Richard Mukoko akufi a raisonné belé. Et tozomona bato belé balame de crocodile. Azo lela, azo regretter. Toko sala na baninga mabe po na musala ya théâtre pourquoi? Okokotela muninga kisi po na musala ya théâtre po na nini? Okoyina muninga po yo balinga o makasi pourquoi? Olinga koyinisa baninga pourquoi? Soko zana Belleville oche kisongi po Belleville ayina muninga. Soko zana Sila il faut tia mwa kisongi po Sila mutema na yinda po na baninga. Lelo Richard akufi bokozwa charge ya bana na e. Yo mutozo sala baninga na monde ya théâtre. Ozo tourner film na yo yeba ke CD na yo ezali. Mukolo yo poko kufa ndenge Richard Mukoko akei. Okokende ko vivre wapi? Lelo théâtre comment la vie à ba poison. Séparé pour mieux régner. Lelo théâtre bato bakoma ba porter parole ba mama mikolo ba mama mibimba nga planète naza la porter parole ya mutu na ndenini c'est na miyebite naza la porter parole ya collègue o bazo tiaka couper action na ndenini bato lelo bakumi ba porter parole ya baninga ba collègue batata mibimba ba mama mibimba afandi na kiti ngane na fandi na kiti na pelisi le caméra boye ale na bandi koza la porter parole pona ko appuyer na ndenini bandeko tomiyebaka ba valeur na biso nga na koza la porter parole ya Jésus-Christ jusqu'à ma mort. Na kozalaka porte parole ya mutu te. Lelo mutu nyonso akomo linga kozala porte parole po azwa $100. Nazala porte parole ya Sila. Nazala porte parole ya Belleville. Mais ce sont nos collègues, baba collègues na biso. Tosala aka musala moko ya couper action. Bela libomo beli. Seka oseki asiko matanga boleli ezaka musala moko mais ndenge nini boko se permettre bokoma ba porter pas bokoma ba sankara ya baninga na bino ba collègue bopesa vie na Jésus-Christ to applaudir misala mais to tika ba haine soki Belleville asali filme ne ya kitoko to consommer filme to landa leçon o eza na kati ya filme. Soki mam Sisila asali filme moya kitoko landa filme ozwa leçon oyo eza na kati ya filme. Mais ezala ya ba insulte te. Ezala ya ba insulte te ezomema liwa. Lelo mi Richard Mukoko akufi. Eza pasi. Richard aza grand artère. Richard ajouaka bien. Mais akufi. Pona nini? Ba polémique. Pona talama, naza na visibilité, nazo ba sponsor, naza la nanga mupanzi ya Mams, naza la nanga mupanzi ya Belleville, ebomi musala ba comédien, ebomi musala. Ebomi carrière ya musala. Ba mama mibimba na ba tata mibimba ba perdre ba personnalité na bango. Pona nini? Pona ki porte parole. Ki sankara ezalaka pona sankara pona maison mère na wera. Lelo ki sankara kota tina kati ya monde ya théâtre. C'est malheureux. Ba valeur ete camarade pona ba $100. Oui. Eza mbongo. Mais sala musala o eza ya malamu. Kozala porte parole te parce que ye ako facilité nga na mbongo ndako.
Pour ba comédien tozaka na problème à garantie. Ba comédien tozaka na problème à téléphone. Mes chères condoléances na famille à Richard Mukoko. Liwa ya Richard epesa leçon na mutu nyonso osimbami wapi. Mutu ifo simbama na Jésus-Christ de Nazareth. Po ata mokili etelemeli oza na Yesu. Yesu akotrace chemin. Tolinga Nzambe. Mukolomo na méditation nazotanga Bible. N'ayekotanga la parole de Dieu me dit que aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Nakomi kosala komanyola. Pourquoi la Bible a dit aimer ton Dieu plus que toute autre chose? Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci. Soko lingi ndaku mingi, soki ndaku wana ekwei na mai okoperdre. Soko lingi bana na yo mingi, ete bana wana vie esimbi te, okozala na sens ya vie te. Eloko nyonso kolingana se ya moi oyo ekoreklame yo. Eloko wana soki esimbi te, okoperdre vie na yo. Tamye kolinga Nzambe koleka nyonso. Parce que mutu nyonso alingaka Nzambe aperdaka elo te. Le contraire, aza na vie éternelle, aza na assurance ya vie. Nga bayiba nga bilo nyonso. On a rien à saler comme activité. Mais je vis. Je m'excuse. Naza. Bakati nga maboko te na nsomba. Mais ça là bato mosusu batiaka tellement motema na bozwi eke bozwi wana soki ebini azwi tension azwi gastrite epesi ye maladi po eza esika oyo se focalisa. C'est pour cela mon frère ma sœur, aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Richard alingaki musala na ye makasi. Mais tant moi qui songi ekoti kuna na belard à se ressaisir te à perdre vie. Yango Bible lobi aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Lelo batu bazawa belle vie sila lelo soki Nzamba se décider que batu wana kasi nga mokolo ya pema na ju bango. Yo muto koma porter parole attachée osuka wapi. Topé sa vie na Jésus-Christ. Topé sa bon moyen à Jésus-Christ. Merci beaucoup à mes abonnés Tosuki Awa. Abonnez-vous massivement, commentez, partagez, likez. Yo pe muto ma finga no sala ngaka bien. Commentez kaka. Et sans oublier pour nous la ingratité, je salue Sarah Maïmona Bilaka aux États-Unis. Je salue Franck Kaplan, mon ingénieur très intelligent. Et pourquoi pas Emilia Panzukuna na régie, monta kosa. Je salue tout le monde qui m'aime, batunyo so ba sabona na compte nanga. En tout cas, Tkanzamba lola apambola bino na koya dimanche bozela dimanche na ko témoigner, na ko expliquer tout ce qui s'était passé, batu ba paniquer, en tout cas bo s'abonner, boya koyoka vérité paranga. Grossiste ezalanga, appelez-moi grossiste parce que ba o bakata kabaza ba détailleur. Grossiste ezanga makambo penze ezebele ya partager na bino bana Nzambe, mutu nyonso s'abonner na compte na ngati kete lipata ya guérison et localiser yo mutu obela, yo mutu oza na kati ya bitumba ba difficulté Nzambe na nga localiser yo. En tout cas, toza malamu Nzambe azo continuer kobatela biso. So bomoni nga na esengo seki Nzambe na nga aza na bomoi. Mosungi na nga zali kosala na banga ninyo. Kolwa teleminde na kemo. Ciao et à la prochaine. Bye.